Bonjour, je m'appelle Cynthia Kams et comme vous voyez que CPLA TV est un appel pour CP Sabino et Vandi et le bin toko CP Saba client nabiso. Alors CPLA TV et bimsi décodeur asika, c'est CPLA TV Plus de New Generation avec plus de 200 chaînes, que ce soit du Congo, que ce soit de l'Afrique, que ce soit sport, Nigeria, Hollywood, Binope Bozana, avec plus de 21 chaînes. Il y a Congo, encore plus. Donc j'espère que Binones Bo CPLI, parce que non simplement que ESA CPLA TV Plus New Generation, mais c'est aussi moi 70 livres. Donc avant vous avez 150 et maintenant vous avez 80 livres. Vraiment, cadeau à maman, il y a mariage, il y a 20 ans de mariage. Cadeau, il y a anniversaire à maman. Vraiment, on a boya. Papa, c'est pas ça maman ko. Bonjour, bonsoir et tout. Donc, tout ça un événement encore. Pour la bande on a busso, tika busso partout, surtout en Afrique. Donc tout ça vraiment des guerres, na bino. Donc c'est choquant et tout, bon, on a choisi tout ça vraiment une grande hommage pour la bango dans le 1er mai, mois prochain, le 1er mai, surtout tout kutana pour te rendre bango hommage, bandeko batiki biso et tout, donc c'est vraiment pas si tout ça n'a pas d'amitié mais on a choisi pour nous avons tapé saka et puis nous avons donc, le bakaka, comédien tout, comme le moment où tous les là, tout quand ça va au biso, te dit ça, bachar na biso, donc ça bango, bon, il y a que toujours quand ça bango les sous et ça passe, les a kutumba la bakuta na mitema, non si on a kabande de surtout balinga ba comédien, où il y a tous les là bien ensemble, il y a que ça passe. Mais tu oyo no kasasi papa nanga avec papa qui Jafuka, c'est mon père que j'aime beaucoup, avec papa nanga mingi. Vraiment, molimo na pendant la timia bisika zala avec to bossa ni bangote, to kanisa bonka kazan jana biso no sote. Zaba sunga biso ka kapisa biso ba to tikali kimia na mitema. No singa ba fani pi, ko ba dinga biso, ba fana papa qui Jafuka, ba fana ba comédien tout, oya tous les ensemble. Merci beaucoup de soutien surtout. Merci. Oui, le premier mai, c'est le premier mai à Ouagawa. C'est le premier gare. Moi, je gare à les Ardons. Gare à les Ardons. Oui. C'est ça. Vous venez de côté. On dit que tu viens boyer bien. Bon, vous avez un bagage, maman, son relation, hein? Il n'y a pas de façon de pardon, pour tout le monde qui a Mangala, pour tous les catholiques, venu Léon Geoffrey, ici ça na vitri. Il y a ça le mot pour tourner sur le voyer, mais na bagage non le voyer bagage. Léon Geoffroy. Excusez, justement on a peine nazo kende na avenue ana Léon Geoffroy. Ou plutôt tout na bango. Ouais, na dojo na salle moro na dojo de. Posa juste na bon endroit de token de gabo, biso token de kunat. Ah pour na banda ko sela mutazo epsanga naza na train na éviter train ozo aozo utande Belgique. Même biso to tuni bateau. Et ça place au Bumbati. Donc ça juste gawana. Hôtel Bispo ça na gauche, donc en diagonale. Ça les sawana. So bokera bo mona ba comédie ba sawana lelo. Et le problème c'est que tout le monde a comme vitri. Mais à dans la vitri, surtout qui dit à ce que tu sais ndé. Vitri o eza gare les Amdoines. Vitri ça na c'est. Pour ça métro, la mobile la métro. Aussi biso qui tika awa. Je comprends. Donc c'est ça voilà. Le but de activité le 1er mai. Effectivement ouais. Ah, donc ndeka c'est ça kaka. Donc musika ta. Ah wakara na makolo kaka. 2 minutes makolo. Ah oui.
Toi qui ne sommes pas malais, mais ah ok, viens faire la quartier. On va bêler la gana ya kala. On mingi na mona wana mangu banonzo ko zala mdalingala. La buta bon petit mona, on mona kwa mundi petit wala congolais. Ah ouais. Na eba kita. Merci beaucoup. La rejoindre bino. Ça va. C'est ça papa. Eza ya mbongo te o. Ayo ah. Ya ofele. Boya biso ngo ya ofele c'est mbongo te. Boya ebele, ba famille, ba papa, ba maman, bana boya. Boya ko tala ba comédie na bino ba ko défiler les premiers mains, les premiers boya bo komona. Bozanga te. Ali sala. Boya, Nadia Wabelo. Bio na bio. Boya. Yaka na dikim fumu. Mwana na mkebe dikim fumu ya tamlagabo. Dikim fumu babi. Na ngeko ta théâtre ya ofele. Dikim fumu ngeko ta théâtre ya Vieux, Obi Borot. Oh, Tati. Tati Likonga. Osakana ngwa. Nazalongo na palais. Mais Boro. C'est pas la télé. Et oui, au-delà, tina 80. Le bagba boukimbon. Ba niefuli mbon. Ba nietikini mbongo. 80 pamba. 80. Yangoyo. Oh. Nga nazalongo. Oh là 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 là. Yesolo. En tout cas. 80 livres pamba aux yeux au box. Bon la 80 nga na zoité. Nga na rata mais faut na zoité. Ils sont ba fête yango. C'est pas la TV box 80 livres pamba. Et belle écoute. Oh ba santa. Ba santa ko sakana ti. Yo ka viena nga. Oh ba santa. C'est pas la TV. Ba santa. Tout ça les promotions. Avec na 150, c'est tout na 80 livres na promotion. Donc nous avons donc presque la chaîne et tout. Comme à Congo précisément pour na Congo, on est dans le Congo shop, donc la chaîne là à Congo ming, où ils a qu'on a plus. Au moins là que nous avons RTNC 3, RTGA, nous avons na Kid Malebo, ils appellent bien aussi pour na bateau ming batala théâtre. Nous avons Digital Congo. Donc sans tricage, donc box mo et ratarati. Donc ils sont déterminés, donc on a libéla, ils ont abonné 10 livres chaque mois pour Tala. Donc si on sommes dans Congo Shop, comme on contacter dans les numéros affichés en AC. Maman Dorothée Solange Pambou, Didier Lyonzoya Fezali, Ioka Jordan Poussa, chanteur par excellence. Ma Kamomo Susu ya Bunduru, Ma Sala Kango Abele Mokonga. Sapato na Murumba, ya André Kimbuta, ya Didier Modizo, Nathalie Mbu, Camionnette Mbola. Phil le montagnard, l'homme de l'amour, écoutez-moi ça. Motema ya moto sanduku ebomba makambo kofungola te okozika ngo yao bolingo yanga na piska bamonaki milinga baye na tono ya mai baboma moto ya bolingo suka na offensif moto ya volcan priska epambu wili kusa na gode kimani ata basali tu yanga na yo ekosuko belikwela nga na yo tozwa pase mpora bamoureux bolingo yanga na priska bamonaki milinga baye na tono ya mai baboma moto ya bolingo suka na offensif moto ya volcan priska epambu DJ John Mess, Christian Makou, Serge Fato yaka nokinoki mama ngawa yo motema etondi na lolango soki otiki ngai nakoka chwa nasosia bolingo son excellence monsieur le ministre Etienne Ngoubou eskapambu yozali source ya bonheur esika motema nangeyaka kotoka tranquillité nga nayebi tozalaka nga na yo lokola mokongo na libumbaka bwanaka te oyozali point de repère binanga ata basali kulu na damu babotolanga yo te. Le silence qui ne nuit pas interpelle. José Bianga, Jean-Marie Boto.
Pesanga motema na yo ebriska ye bambunda nyonso ya bolingo bayeba ozali vrema lelike mon cœur a choisi mokeli ofumbutanganga yulu Christelle Annie akazabolo akoteli motema na yo ye balola nano misono na nsima otalesikanga na yo tobandaki Jolie Moudia la leader naturel yokomisanga zoba na bolingo nzoto nanga nyonso esilinga pasa nanga ya kolinga yo ekomi mabe butu nyonso nalalaka te chansi misiala na José Mubiala yokomisanga kwezi na bolingo no Priska Mukendi yo nde motema nanga elingaka mama motema na yo epriska ye bambunda nyonso ya bolingo bayeba ozali vrema lelike mon cœur a choisi Mukendi LGM Willy Likaileka Musador akaza bolo akoteli motema na yo balola nano misondo na nsima otalesikanga na yo tobandaki yango na biso Léo Sente Adilondole. Tu m'as aidé à devenir un meilleur roi dans la famille, comme je te dis souvent. Ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas à mes côtés. Je vais vivre et vieillir à tes côtés. Qu'elle est Baloba, qu'elle est Congo, sois fier de toi. Laurent Fournier, Papina Elikia. Que maman, ma sola et papa Mukendi, sois fier de toi, Priska Mukendi, Ibamou. Tu es l'amour de ma vie, toi-même tu le sais. Et l'île à Paris, et Kinshasa, Libreville, et Bruxelles à Montréal, et Madeleine à Malakoff, tu es l'amour. L'argent de l'ivrogne est consommé par le tireur de vin de palme. Ata nasolela kasi bolingo ezoboma ngai ata nasolangwa kasi bolingo ezotiwe ngai nazolela te kasi nazobanza Ezekiel na Elikia oyo ya bolingo osa motema nange elingi kaka yo Priska oyo nyonso eza nango kaka bacoup de foudre mwana moke soki alingi asimba moto batikaka ya simba po un jour akoyeba menga mokolo aboye boni osalinga ndembo ye bolingo na yo Priska bambo motema nanga ezogi yondo yebi mposa ya ntema nanga fille les montagnards Christian Braza Claudicia Robert Braza Maman Bernadette Massola Dieudonné Yangoumana Mami Ilela Ole Mukendi Kapote na maite kote ya bolingo Kana kaka yo mama nezeke ya bolingo Chabani Record Laurent Makengo Kapote na maite kote ya bolingo Kana kaka yo mama nezeke ya modema Loge Mboko Stellando Fusu Gérant José Pidipidi Mesme Atigana Gogo Adrienne Oyoka Bouboul Abona Lelia bolingo enyokoli wili etoka ekomi kutuko tungisa Marie-Paul Mukuba bato bakomi otuna Jennifer Munir a changé Priska Lobenga Olivier Doumou bolingo efavorise Imelda Monjo batela bolingo nanga Papi Mboma Lembe Jordan Ekuka Bubula Bona Deo Sente Maestro Villa Patrice Mabonzo Congo Telecom Priska koteka te bolingo nanga lokola Shaka Zulu atekaka mboka likolo ya kitalatala katika Papa Dolia me bolingo yango ekati bango na mpona nini basimelinga mandoki po baboma lidia mama na kuprime nazoki molangi ye nazoki molangi nadia binda Peter Malela Kabobo ya Maneli me nakolatisa ya lopete aliansa bolingo na biso bato nyonso bahamona me nakohonore bapara na yo yani Christian Bina yani bakoyete meske pashito eskapoe Papa Ignace Mukendi Olaibata François Richard Vladimir Swami
Rino Beliko, Trito Diasuka, Jolili Kinsala, Jean-Marie Jello, Noëlla Madinga, Nati Lokole. N'est-ce pas celui qui veut noyer son chien, l'accuse de rage? Jacques Botoulou, ancien combattant, Marcelin Desproto, J.P. Botou Menzolele, Mams, Milov, Honorable Zachary Bababaswe, Tati Kabuya ya Emma Mubenga, Shono Itema, Arthur Nzemene, Médard Monjoy, José Moubiala, Richard Koussa, Yona Pagi Koussa, Abela Nkolo, la reine Pédola, London, Riri Lembe, Marie-Laure Mwaka, Vérité Choc, la princesse Dadi Soso, Malolo, Loris la Congolaise, Philo Bambi Mokuse Atalo, Ulrich et Gerdali à Montpellier, Olivier Chimanga, prix Nobel de guitare chimangologie, Delvis El Sacero, Auréa Cosmétique, Annie Louketamo avec un grand P, Annie Modizoé, Dodo Moukokona Misère Misérare, Francesca Pambou à Lyon, Patrice Maboussa, Franck Makoso à Libreville, Sandrine Engon, Serge Kayembe, Levis Vango, Babi Vango, Dadi Mingwidi, Inter Express Business à Paris. Audio Jungle.